Yo kasi TikTok yo kozalaka des années. Tala avenir no ya lobby Andi. Ozo mi baby c'est na console plusieurs fois na privé. Ozo mi baby c'est l'avenir no ya lobby que mobile a enregistré ka tout le monde. Nani angwa ko considérer yo famille ni ne ko senga yo ke Andi lelo kota na ndako oyo ozo mona mwasi na biso. Eloko nini osalaka bana moko boye ba revino batindaka yo un très bon garçon comme toi. Muswahili comme yo obandaka okendaka ko enregistraka bana basi po yaka ngo na réseaux sociaux babanda ko tunisa yo. Est-ce que ozo iba venir no ya lobby Andi? Est-ce que penzo ozo iba venir no ya lobby que lelo a enregistré Rachel ou a enregistré ba personne yo soki ozaki muto malunga il faut ba pese lo comme malunga pour réputation des osambo avenir na yo des osambo lobby na yo nde ko beba mais ozoye bangote ozobima mobali moko boye evorie ya ko enregistrer kabala basi pona nini Karine asali okope kende ko bima na Rachel. Karine ozana sonite po eloko yo salaki otinende Andi babima na Rachel. Bino bokose ke Rachel abimina Andi mais ba audio bino bozotia na réseaux sociaux mais Rachel azopesa kaka Andi conseil toyoki makamba bolingo te ke Andi akola pardon excuse-moi toyoki makamba bolingo te ke Andi akola nga bobimisa video ya Rachel na Andi bisika bala lokuta ba chinois bana lokuta moko bwana lokuta moko eloko esopi bino lokola ke Elvis ake ko swana no kwa Rachel ya munde sopi bino siko bolingi bwa ko fondre Rachel bon comprendre déjà Elvis atika ko linga bino taninga ka Rachel na yowana na muke na yowana Elvis ana mutema na bino te ba chinois Elvis mutema ne se Rachel eza bino te yaya yango boye ko bimanoki bobandi ko finga Rachel bobimisi oyo pona kolakisa ke audio ya Rachel eyo kanate lokwa Elvis akendaki ko solola na noko ya Rachel po ko sopa biso ba chino eloko bino bosali yango nati parce que Karine ayokaki déjà que Rachel ba solola kana Elvis ba message yango oyo ya bo tapoter live bozo matate bo tapoter lenga live message yango capture bo tapoter live yaya bo tapoter lenga live bébé na besoin ba tapotage omoni ba audio oyo Karine akendaki kokuta mona téléphone ya Elvis ba solola kana Rachel là Karine akutaki ba audio nyonso na téléphone ya Elvis yango Karine asali kope na Andi aye komona mwana mwaso azolingaka Elvis azolingaka mwana mwaso il fallait na nuire siko aye kosala kope na Andi akende kobima na Rachel po bazwa mutakala po baya koyokisa Rachel soni na réseaux sociaux tellement Dieu il est juste et fidèle yango bomoni ke mutakala Rachel etikali kobima te nani azosenga demande na yo kana azosenga demande awa bo tapotelenga live awa ezaka vérité sur blanc bo tapotelenga live to yo kana moto asengi demande mama omatisu te soki mama soki papa bomoni kwa nzambe aza juste oyo eza ba message oyo Rachel abimisaki déjà na téléphone ya Elvis bazaki na Elvis avant omoni mukolo o Elvis akendaki na terrasse ya Chantal Bola bazaki na Rachel le jour wana kobima wana nde sikoyo Elvis akepa Rachel et Elvis ake na kermesse ya Chantal po ezalaki Karine na kendaki kotala Chantal pona betaye wana déjà bautaki déjà na Rachel sikoyo Rachel epe mboloko mayele a récupérer ba audio déjà ya conversation basolaki ya lobby siko Karine pe akutaki yango na téléphone Elvis siko nde jour Karine akutaki ba conversation na téléphone Elvis nde siko Karine aye ko bimisa nani Andi alobi Andi sala kopo revino nga mwana benga Andi te po Andi ko enregistrer nga abengi revino na ye après revino ba sololi na Andi aba pese numéro ya Rachel po akende ko sala siko ko banda ko linga Rachel po lobi nango esimba
Blobi mutakala Rachel bazango po basale la Rachel santage na réseaux sociaux. C'est comme ça. C'est comme ça ne makambo ezalaki. Yango bomona ki lere Rachel et Simbité. Rachel a eko bimisa audio moko ya koyoka lokola Elvis akende ko swana noko na bango eloko esopisi bango nde yango wana. Ndo moni ba chinois ba eko rapide noki Rachel ko display bino peuple congolais. Bota potelenga live. Yango bomoni ba chinois ba eko rapide Rachel ke to rapide parce que ce to umeli esopabiso. To ke ko boma oyo to tele masiko to ba ke andi alinga ki Rachel andi babimaki po ba bua ke la Rachel ber moko boy opo eboma actualité ya Elvis ya kedaki kolela zoa et pas ya nani et pas ya noko ya Rachel. C'est ça on dit que la personne qui marche avec la vérité, Dieu il peut être à côté de elle. Lokola Karine atikala kolinga mobali ya moninga. Bino boa sir, Nzambe kozala côté ya Karine. Yango Rachel eza protégé. Yango bomona ki andi abimaki premier jour te parce que babandaki ko panga na privé bazo panga andi eloko nino koloba yo beta boy poto fandisa mwana na kimia. Pona ni ba okaki déjà bo tapoter live bo tapoter te ba bébé. Bo tapoter live te. Bo tapoter te to mata te. Tozo partager live te. To mata yaya to mata. To mata nanu. Hein? To mata bande konanga to mata te. Bosa wapi bo mata te yaya. Ndeje o babeta ki Rachel yangwana nani azo singa ninya. Nani azo singa demande. To yoka nano oya azo singa demande oyo. To yoka. Oh. Bonjour Yaya. Oui, bonjour. Namati par rapport à live ndingo sala. Bonjour na ba abonné nyon surtout. Lobi nga nazele na live wana. Live banda o sala. Lobi na banda o tala live ya Andy. Soki batu bazali na live wana bomona air moko Karina kote na pause café. Ah oui. Kaka kote na pause café abengaki Andy. Po eza na audio moko Andy alingaki atiana eza contre bango. Contre bango. Naza nango awa. Par rapport à makambo Rachel na lobeli yango. Se na nde na tie audio wana. Tangu Andy alingi atia audio wana mbala moko danono akataki Andy. Oh Andy kata nanu yo kana ozana na finga nanu. Abandi ko distraire batu Karine na Andy ba osola la téléphone. Oui. C'est batu bazaki wana nga azaki na ngona kiti Karine atie pause café abengi Andy ba bandi osola la téléphone danono bandi ofinga. Donc balo baka teke Rachel abande ko bimana Andy batindaki Andy cop mais cop esimbité et foiré. Bongo deza. Foiré. Ok, quitte bébé tapoter là. C'est bon, Yaya. Bozo comprendre. Audio oyo Andy alingaki atiango lobi. Nono ayaki abimeli akomi ko distrait. Karine na Andy bazé na téléphone. Audio mona nango. Se to komi enkane na otie. Se to komi enkate na otie ti. Se to komi enkana telebino audio. Po bo comprendre ba chinois ba bato lokuta. Eloko sali bango esopi bango soni moko koyoka ke Elvis akende ko sona famille ya Rachel. Siko esopi bango ebimi ke biso ba miyibe mibali ya bato tala bisike memi biso. Siko po eloko ne umela na actualité te baye ko boma yango ko banda ko bamba Rachel elokuta. Parce que moto atindaki Andy se Karine Mokonzi. Ande akende ko linga Rachel. Po ba ya ko emilie mwana ya batu ke Andy botala niveau ake ko linga Andy botala mutakala Rachel po Elvis abaye penza Rachel somo po ti basala ki kope wana po ba ya ki kokuta ba audio ya Rachel na téléphone Elvis. Yango moni Karine alobaki ba chino ba kotela Elvis c'était pourquoi alobaki bongo bozo comprendre. Pourquoi balo yaya nga ba chinois ba kokanga te. Pourquoi balobaki ke ba chinois bokote la Elvis te bokote la Andy parce que mission ba salaki et simbite ba sambusa Elvis ba sambusa Rachel. Siko et simbite parce que
Karine aki kokuta bolingo mingi ezaka ke pa Rachel. Moko Karine soki bazana Elvis ba solo la même na restaurant bolia kombo Rachel ezobima na monoko ya Elvis. Siko na mutema ya Karine ezo supporter te pourquoi kombo Elvis ezobima kaka. Ya so to komi enka na telebino audio o andel ngaki kotia lobi ba pekisi contre ba chinois. Ba discret bo moni da nono a matia komi ko finga da nono. Nono yo ko finga Rachel nani. Yo beta ki tolo yo ne mwasi ya andit. Soki yo zaki mwasi ya andimbe andel ngaki za na fi wana ya pembe ya Paris. Mais yo eloko zo salo soniti po bino bolinga boko sabato lokwa bana mike. Ya nga na yebisa bino botika kolanda ba chinois ba bato alo kuta. Lere nono moyibi escroc aventurier akoyiba bakasa tia balotisi kisi ya cancer. Popcorn ya tuti ya balosi kisi ya typhoïde ayeko tekela bino bisiko nono aza. Soki lokuta te bokozelani. Soki lokuta te bokozelani ne pa nono. Akoti siko pa bachina abakiseli bango matière à lokuta. Siko yo nono le ozo finga Rachel kwa ngai andi mobali na andi ko lingote nono. Andi ko linga ko jamais na elongi nini ozanango. Elongi lokola beshe bako bongisa terrasse lokwa kisa sezo bongabo. Terrasse o ba président mususu batika salite lelo Tshisekedi azobimisa terrasse tale elongi lokwa beshe o Tshisekedi apesi bato bako bongisa kisa se comme miroir. Mais bino bo il faut bolobela makambo aéroport. Ceux qui ont zaka patriote, qui patriote na yo omoni aéroport ya ndili lokole bongite, mais nono koki kolobela ngote. Mais yakana no lobela na aéroport andi musalo président sali. Ozu elongi wana otiango lokwa maya terrasse bako bimisa bo maye ko sopana na beshe kaka zelo ndeko bimaka. Hein? Non, o kwa ko betela andi Rachel etolo. Ayo Rachel o sambwe o bomi o moni anja ko bima na yo te Rachel. Nani nono. Anja ko bima na yo te. Bébé. Anja ko bima na yo te bo tapotele nga live. Allô chérie. Bien bébé. Là. Non, Nasina pekisho makamwa nono wana kokumisi na réseau sociaux kate. Non, ça mimi sisi. Okumisa ke lobi na live pourquoi? Non, mais non, to côté la bongo saka zo kote makamwa lokuta. Nasina pekisho makamwa ko mataka na ba live ke ba kosela ko ke andi aza enregistré yo kakate. Ce bon ngano esimbate bébé. Nasina pekiso yo kakate o kate poigne. Chérie. Ye nono ngoma soko ni nazana ngona koleka yanga. Yo mobali kitoko bembe bomusuno ke kolinga mwasi azana elongi lokola besha terrasse. Nasina pekiso andi. Non. Nasina pekiso yoki. Non, mbanda no mususu yo yako swala nangati. Non, yakati. Yozo wele la rache poni yake pananga. Non. Allô bébé. Oui bébé. Oui chérie. Nalobi nalingi te nga mwasi nonde nalobi nalingi te ozwa eloko asali te wana ya nono. Non, naboyi nga mwasi no naboyi. Bongo nde toyokanaki naboyi mwasi asali te lokwa nono elongi lokwa popcorn. Naboyi chérie. Naboyi. Nalobi naboyi. Naboyi so na moni susu yoku ne pa andi kende komemisa ezemi. Ozoka na lingio te na kombo nono andi na boyi yo na nono bimisa nono na mnoko na yo
soki omeki lisusu nanu no ngano esili aya eke ezongi boyoki sikoyo yo nono lego soko tena Rachel yo kasi ando lingo alingo na lisoko nini lisoko na olataka ngo nini osolati buchwa na okoleka na nzela lokwa soso ya pondeze ya mobile ako koluka place akobwaka maki bisika ngo lisoko akosumba maki ezate nono lego lati busu wana okoleka kibi yo kasi anjo ya pe olingai nono na elongi nini oza nango oza na elongi lokwa poso ya kondome bakopaswa mpo baki olala mwasi ya ndumba na taye nini yo anja olingo ti ozofinga Rachel na ozofinga Rachel parceke esopi bino oyoki okwa tika ye ko sheri tika ye bebe chupete parceke azokotelanga mais soki ande yango alobaki ke yo ozaka mwasi ni mefo apekisanga leno obenge sheri eloko asalite lokwa enono elongi lokola ligalatere bakokotisa na lifuni po elekisa kisi okobeta pe tolo na andi oyo apeke kolinga mwasi lokola lance pierre bazobeta ndeke likola njete yo nono mwana mwasi alataka muscrape aleka yango kana aveni akenda yango na zando te muscrape kaka okoleka yango oso ningisi mwa lisoko na makolo moindo yango ozokoka kotia fond de te na makolo te na kati ya Goodyear oleki ozongi oke kokosa mutuka bato ya pembe lokozaka no escroc ozwi mutuka bato ya pembe osali lokwa yo nde oti kofungwa me contact yango ozalaki nango na maboko api bino ongi bomona bato bazoba bino bambwa bino yo nono yo mbwa oyoki andi lokwa benganga mon cœur mon chéri mon bébé kosilika te andi ti azo voyager Barcelone yo nono ozalaki na message ya andi a voyager Barcelone ngai bisaki nga 4 jours avant bino bolingaka biso nyonso kindumba na biso tobimisa na réseaux sociaux biso toa bandumba oyo toza na se bebe na kati ke nono lelo olala te mafute komato mpenza koya ti ozofinga Rachel parce que esopi bino bachinois ndenge nini yo mwasi oyibi mobali ya moninga après ozotinda lisusu garçon mosusu mwana ya bato po akende kolinga ye po akende kolinga ye po aya na mutakala ozoka soni te kare ezosala honte te soni ya pamba karine ozoyoka te ndenge nini mobali atikala kolinga yo te mobali azaki kaka ya fille yango wana elongi mabe yo oke koyiba mobali ya moninga likolo nango ozosuka wana te komi kotinda bato bake kobima na fille wana po ozwa mutakala ne opublier. Tu es quel comportement de femme, toi? Vous avez un comportement de bassini. Telle mère, tel fils, c'est ça. Hein? Parce que ça fait honte. Naïbi mobile à moninga. Après, naïbi au coup de enregistrement. Que mobile yangoana a changé comme Rachel Didier. Ba solo la kana Rachel et le quoi mobile. Yo ke au coup de message. Et sali au passi. Au sali kopena andi kende kobimana ye. Poye la biso mutakara. Donc, au coopérer andi na mbongo à restaurant. Na mbongo po ake kolia na Rachel. Na ya hotel bo pesi. Etake ozo koka kosunga ta mama no na telefone ya malamu te. Po so meta mama no telefone ekleta la mama no mosali ya nzambe. Azo sala ba video ne ya bonzambe. Telefone flou lokola zana mwana te. Mbongo nyoso zo sila po bake kobimisele mutakala ya Rachel. Ozo ka soni te kari. Ozo ka soni te kari. Ça fait honte. Ezo sa bino soni ya luka mobali mibali batondi soki ozaki ata moto amayele fo ozwata no andi yango kasi po andi azaki ne libre na mwasi te il fallait yo bima na andi po bayebiki andi apare ana yo ube soki ozwi andi te yo fo ozwata bakali na lobaki yango komini yo fo bima ta na bakali po bakali ero aza na mwasi te olingaki ozala fier Karine mokonzi na mobali nanga moko. Mais tellement bozanga ka sagesse bolingaka biloko oye tela moninga telisa oyebi bisika baba oyebi babandaki kolona te po atela bongo yo kesiko na buka manga sende na lokole telinga na lie est-ce que oyebaki kolo nzete manga sende abandaki kolona mondeni po lelo manga ngo bimisa bana po bando bambango mabanga po lia osepela esalo vitamine C
na nzoto mais falo sala nano contour de France nani akolisa nzete amanga sende wana avant ngala kende ko book nani abandaki ko tia zelo nani abandaki ko sopa mai nani abandaki ko sala po ezala racine po lobe bota manga etela ponga na welela ba welela ke loko boite bisiko yebi kolo alona za wapi ekolo nini abanda ndenge nini yo kasi Rachel akotika kabino kimia bino bolingi